ya solo komona nga mama Kinzembo Maya Teolo na 87 na 88 likambo esalamaka nazalaka nanu elengi tangu accident esalamaka toyaka na Nkamba avant toyana na Kinshasa babisaki biso ke tobongama toya na Nkamba po toya kosenga bolimbisi ya bakoko na biso Adana Eve oyo basalaka. Alors mutu nyonso azalaka kobongama po ete aya ngai pe transport eyaki komonana nde nayaki na Nkamba. Tangu toyaki tangu wana eza lokola lelo te ndenge ezali ke jeteki azwi camion ne mobimba pied gauche pas azwi camion na ye to mouvement na ngome azwi camion na ngone esengeli le wana ezalaki mélange na camion jeteki ba pied gauche bazali ba scout bazali dirigeant pa ko kozala. Alors tokotaka na kati ya mutuka ya jeteki makala lokwa toyaki bana makala biso nyonso. Tangu tokoti toye ape na Nkamba tokomi. Tangu tokomi tofandi fete bandi ndenge fete ezalaki wana ebandi ti tokomi na katikati kuna na Ngome. Tokomi na midi soki na bosani te baye kobenga biso na kata temple ke batu oyo bayaki na mutuka ya makala bakoka kobima po chauffeur alobi alinga zonga na ye. Mais fete na mesilite tozonga ndenge nini siko tanga tozo raisonner pe tozana nupena nubilenge siko so totikali tokende nini tobimi libanda tangu tobimi côté tribune ya kalezalelaki mutu ketelemaka wana tofandi tozozela chauffeur tangu aye tomoni papa banimba dio azalaki wana baye wana na mama na biso moko pazaki présente sur na jeteki mama Umba bango yenda zaki na posa amata na liboso ale chauffeur bazo sola sikoyo na papa banimba dio po mama na bacha na liboso ale babeleli pe biso tomata biso tomati boleki na ngamo konde Georgette atikalaka na Ngombe epa koko na ye yende ayaka te tangu tomati kaka na sima wana kaka ya tribune ya kala ezalelaki mutu kekei etourne tango etourne nzoka nga na lalaki na yebaki susu te na lali ti tango tokomi na premier poste na sutuki na bando banga na lali na luti ndoto batozeli mo oninga ni bongo pone na komo banga na koki pe kolobela bango te na lali na luti ndoto kaka minute kolongwa awa ti na premier poste na luti ndoto tosala accident siko na komo banga makasi do ti mutu kelongwaki tozokende so tokomi kota pont ote pont ezana nzoka ngana zana likambu nazo banga sikoyo naomona te na olobango pa nani so tokomi na pont na kangi kaka penza bibenda na makasi loko ezaki untimba na kangi kaka makasi tango na okanga soki toleki tango tokoma susu na pont mususu kaka ndenge wana siko tango toye kokoma na pont oyo tosalaka accident tango tokoma mutuka moko ezalaki liboso mutuka na tango eleki oyo biso elandi na sima tango ezoleka kuna pe oyo azalaki na liboso wana aza kogide te chapine boye ye pa aza kokende yeba tomonaka mbala moko mutuka ebaluki siko mutuka tango ebaluki ngai ti lelo bandeko na bolimbisa ngai place wana oyo tosala accident ndenge balobaka mwa mai moko balakisaka nga na ndimaka na ngango te na ndimaka yango te po mai onga na monaka ezalaki mai moko ndenge mususu ezalaki mai moko ya ndenge mususu na kanisi eza donc nde na monelaki yango mai njile kozala muke donc nde totalaka na badocumentaire ndenge ba mai ndenge mai ya munene ndenge ezalaka pembeni banzete sa lokwa kokitana mado mai moko asomo nde camion ebalukaki oyo ezalaki mopanzi na ngabo ezalaki akokufa oyo mpe azalaki kote boye ezalaki akokufa ngai moko na katikati nde afandaki makolo oyo mpe azalaki akokambama boye azalaki pe te siko nga moko ndenge accident esalamaki nayebaki te nzoka ti ndenge nafandaka na kati ya mai wana na kati ya mutuka ndenge mutuka ebalukaki nazoyeba te nzoka libende oyo babende etelemaka wana
libende moko ekotanga awa pa bimisi lisu mbala moko me nga nayebaki te ke lisu eza ya kobima nafandi kaka na kati ya mutuka ndenge balukaki siko namona lokola moto azolota ntango sikoyo naye babandi kobimisa bato babandi obimisa balobi na tomona lokola bato basili papa na biso mo papa samabi te ntango mosusu bato bakozala bi te bato basili ntango bakiti bakoti sikoyo babike totala nano babandi koluka ale nga sikoyo naningisaki liboko ntango nanisa be moto azali batomboli ngai ntango atomboli ngai babimisi ngai na mai baye na ngai na mokili natelemi wana sikoyo nazosimba nazomonaka mai ezokitanga me nabimaki deja babimisi nga mende ndenge nini mai ezokitaka nga kaka na nzoto makanisi eyeli ngai don nzambe nde alataki nga alobi ke omisimba nano nabandi kosimba boye nasia loboko boye namoni pota ya makasi nakoti liboko ti na kati boye ezwaka nga parti oyo boye ekotaka mpenza ti na kati nabimisi liboko nabandi kolanda ti awa nakuti mbuma ya lisu esimbani na misisa nango nasimbi yango boye antuka tine namonaka likambo nazala soki eyelinga so naokanisa donc nzambe mutu asalaki mpo na bomutu boye nangaki nakoka te nasimbi yango nabendi yango ti ekomi awa nazwi maboko na ngai moko nasimbi oyo nasimbili mikro na chebo nazwi na fongoli na koti mamo na kati me misisa etikalaki lokola batio sikoyo esali boye mususu ekoti nazwi na tie mutu boye na ningisi ekoti na ningisi ekoti bien nazwi foulard na longoli nakangi sikoyo na mutu tanka nakangi mbamoko pa namoni bato batombolinga mamo na mutu tina makolo bake bakotinga na kati ya mutuka ti ndenge tokendaka na hopital ya Ntsona-Nkulu toke kuna na Ntsona-Nkulu kuna nde ezalaka tokomi babike mwana moko azali awa eta na eza malamu te donc il faut balongole lisu wana tokoti na salle d'op pongi peza te docteur wana ye balalisinga baklasenga deja na kati ya salle d'op na mbetu na bango wana docteur atuni mutu assistant wana azalaki wana abike est-ce que lisu oyo totiaki wana ya réserve wana ezali ayebisi bayebi oui lisu wana ezali abi mwana oyo fo balongole lisu wana batia ye lisu oyo po lisu wana à la longue ekokoze problème ngamba mo place na alaki nayebisi ye nga lobi docteur kolongola nga lisu te loba nakufa na misu na ngai nyonso mibale nakoki kolinga te botyanga lisu soki ya ntaba me esalange change na nzoto na ngai botika kaka nakufa na misu na ngai ndenge ezaleli oza mayele te oza na pasi ndenge ezala na bato ata oyo azoloba azomiyeba te oyo azoloba azomiyeba te ngai alobi te nazomiyeba abifo balongola lisu wana batyanga soki bongo botika nga nakufa na misu na ngai mibale kasi oza zoba te tala ndenge okomi bozokendeke kolanda ya ngenda boko kolemba te obotamaki boye te me tala ndenge okomi sikoyo ale okontinue kaka kolanda ye ngabi nakosalele kaka ti suka basala binini wana na pasi ale epesi sikoyo kanda nga mpe nazobaka bochange nga lisu te botika nga na lisu na nga abengi munganga mosusu alobi eske basinga kotongela ezali ayebisi alobi ke wi oyo mosusu tosalelaka mpenza na nani eza te me oyo mosusu wana bon ekoki kosalama nango nde ntango bayaka na basinga wana bakangi na kati nanu babanda kotonga na kati balangisi lisusu na kushe ya mibale nde bayaki kokanga oyo ya suka en tout cas ezalaki passe ti na tongo ba 4 heures nde bazwaka biso tokendaka na Kimbantseke na hôpital ya
ti ndenge bayaki kozongisa biso tozongi na bandako tangu tozongi na ndako namoni siko cicatrice yango ebandi siko kovimba nde nazonga pa papa mfumu ndongo ayaka kosimba yango alobi ekosala eloko te pe ekovimba te na nsima nango baye koyebisa ngai oyebi makambo ezoleka ngai alobi nayebi te banzembo mibale zwami papa mfumu ndongo aniongi na kati ya nzembo baweyi pe baniongi na nzembo bangi baweyi baye kotika nzembo na tu nzembo nini baye kopesa nzembo ya liboso ya mambu mavanga mine ya mibale oyo baweyi bayaki kotika ezali tumene fwa munzila eza nzembo moko ebimaka kaka tangu accident wana esalamaka ezaki banzembo mibale oyo ngai nakangaka malgré nayebi penza koyemba ngo penza bien te po ngai naza moyembi te po naza gauche me nzembo wana oyo atumene fwa nakoki koyemba ngo ndambu soki nakoyemba ngo bongo te ba oyo bayebi bakoyeba kobongisa ngo tumene fwa munzilange mulukanu lwa satana avoka nkenda za kuku pila kiadi yenkenda don tumene fwa munzilange mulukanu lwa satana avoka nkenda za kuku pila kiadi yenke kenda dom pila kiesedo mufwa lwampilei beto lukemba twenaye zimbasi kumbanzampa kaluyoiko mulandanzilei beto tunungini munzilei yampasido pila kieseke mbaye zimbasi za majulu lundasi kuyelanda ndongiza masemeto salukya pasito vakembelela vakimosi kumbanzampa empila kiesedo mulufa lwampilei beto mukemba twenaye zimbasi kumbanzampa mambo mavanga mene eyemba makanango tango nyonso me oyo nasunzuli yango po eyebanaka penza te po ezali maloba ya baweyi bayaki kotika po bamingi tozalaki na bango kote wana mabota ekabwana bamama mosusu bakufa pe nsima ya bana na susi
papa kanisela biso na ngai munatikala tozali mwa mingi kanisela biso passe kanisela biso papa po ete na likambo oyo yango 5 mois ya papa na soirée papa kanisa ta na likambo moko papa kanisa yoka mawa kobosa na biso te na bokonzi na likolo. Merci maman. Aux surveillante. Ngeta papa. Gauche. Bino pe boye baga. Merci maman. Pesa beta. Batata basali manso. Batata batei biso. Retraite bimaki. Poto tika mabe to sala malamu poto bika. Mundele mutu mwindu. Bisoka ratenda ba mindele. Papa tindaki papa nkimu na mama nkaku na France. Bandani ba yebi makambwana. Begino sa nini? Ba mindele basali retraite. Wapi? Na France. Oh. Ba tubeli pe. Ka photo ezali. Ah. Donc ndenge alobaki na sawa na Abaswahili kola na Kisangani. Mokili mobimba bapesi ye. Eza boye? Oh, tomonaki yo te. Oh, oyaki te. Oh, mais oyo yoki alandi asaleli yango akobika be akobika te. Tosala makasi. Parce que likambo eza ya motu nyonso. Ndenge alobaki yango na lowa biso banzo tozolanda yango tozosalela yango. Moto akotikala nsima azala te. Sikoyo tulobaka tuyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Papa kendaka Kisangani amonaki oyo amonaki Satan lobi toka bwana aye ake Angola. Alors Angola directement aye na Nkamba. Awa accident salami. Siko tokoyoka epai ya papa Mbenza soki oloba na biso nini. Mpo na nga na silisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Merci batata pasteur. Soki likambo mosusu ezali bosilisa tokota na makambo ya 5 mois. Esili? Ezali? D'accord. Bokoki kozonga na bino. Ndenge papa uchikolobela yango pe akendaka na Angola na mbanza Congo. Pe baye kosukisa awa bango nyonso misato ya bule ana Nkamba. Bokabwani. Satana na bato oyo balandi data simoki mbangu na solo. Kasi likambo monanaki. Na 5 mois wana papa tangu bayi kofanda. Aho na Nkamba. Denge papa mfuma longo papa simoki mbangu yangla utikolobela yango. Kisangani, Bokabwani. Kuna pe na Angola na 1988 wana kola kisa ete oyo ezalaka kuna na tango wana babeli ya kala esi koma awo na Nkamba totonga babeli ya sika awo na Nkamba. Kasi papa mfuma longo papa denge na lobi na 5 mois wana ete soki ezalaki likama wana te ya bana jeteki
nde ntango bazoyebisa biso totonga Yelusalemi totonga nkamba nde bato mingi nde bakimaka baboyaka na bango soki aksida wana te nde ata oyo bazali barepresentant me bamisani na bango koya na nkamba pour 1 jour 2 jours na pasi nde si basongisongi na bango oyo ndenge mpe papa bafandaki na nkamba mingi poso ya kotuna papa tokosonga mokolo nini nzoka nde ezali mpona botongi Yelusalemi banda 1960 ndenge papa opsi kolobela yango esengelaki Yelusalemi etongama kasi nini tozalaki nanu na mbindo tozalaki nanu na makambo oyo esengeli te nzoka nde Yelusalemi nde nzela Yelusalemi ya sika nde manso tokozilaka awa me mpona nini toza koboya kofanda na kati na Yelusalemi et pourtant elobami ete babele ya sika fo etongama awa na kati na Yelusalemi papa fumalongo papa dange na lobi ete lokola kuna na bayuda esi elobamaki ete na kotinda yango esika mosusu oyo bakozila yango valeur yango nde ekotongama na nkamba soki kolongwa awa nde esi elongwa banda kala parce que na 1921 ntango tata Simon Kimbangu asi mosala na ye solo awa oyo bamboka ezingi Yelusalemi bayebaki nanu valeur ya likambo yango te nde bazongilaki kosala mabe masumu nde nkolo Yesu ndenge atombokaka ete awa bazososola te likambo yango tokolongola yango awa totinda yango esika mosusu kasi kaka ye nkolo Yesu lokola likambo yango ebongamiki awa na nkamba Yelusalemi ya sika kino ye moko nkolo Yesu ake kopesa mayele epai ya mfumu mvuti kuna na nzundu ete awa bino boboyi likambo yango elingi okende esika mosusu bankoko bamfumu mvuti bayaki kosenga bolimisi awa oyo bazokanga bisaka po ete bakoka kokende bayoka papa Simon Kimbangu ayoka na porte kokoko mfumu mvuti aye alobi ete ekokende sika ekosenga nde bolimisi na likambo oyo tosali ete toza kotosa te nde basengaka bolimisi nde papa Simon Kimbangu alobaka ete tikelaki nde kotuna nkolo mosala to nkolo Yesu soki alobi nini te emonanaki ete bayambaki bolimisi parce que likambo yango ekokende esika mosusu te koloba ete ibembe kokosekwa susu ana nkamba te moto na malade akobika kasi ebembe akobika te akosekwa te na ndenge esalamaka nde na 1960 likambo wana bato ya zunga basengelaka yango so bolimisi ete malamu bibembe basekwaka to bato oyo akufi akoki kosekwa nde papa Nyangenda apesaka ordre na bapapa Johnny nde bibembe badaki kosekwa pe kasi sikoyo na 1989 wana toyebi ete totonga Yelusalemi kasi soki tolobi eke tofanda totonga Yelusalemi baraison toza kopose mingi nzoka nde Yelusalemi ifo etongama yango ye moko papa Mfumalongo papa Nyangenda ndenge emonanaka ete sensibilisation makasi eyaka ete totia beton banda place ya hélicoptère kino kokende malembe kuna na ville sainte koloba ete botongi Yelusalemi kasi eza bilaka ete foto tonga Yelusalemi mene ntina nini biso moko toza koboya na kotonga Yelusalemi yango makambo ande ezalaka na 5 mois awa na Yelusalemi yango
ye moko papa Diangenda alobaka ete Yelusalemi fo etongama ndenge esengeli pamba te soki ezalaki awa kaka te eke kolo Yesu alobaki te na kolongola yango esika mosusu mpo nakende kotia yango na nkamba nde na ntango wana bankoki baboyaki nde Yelusalemi nde etongamaki te mais sikoyo na 1960 wana balobeki totonga Yelusalemi kasi batu baza koloba ete bapapa balingi batonga mboka na bango konyima ezalaki ti na 1976 na ndenge temple eyaki kobanda mpe na 89 wana papa Fumalongo papa Diangenda alobi ete awa toye kofanda awa na nkamba kolakisa ete Yelusalemi ya sika ekoki kokende esika mosusu te kasi ntango toza kotinda bino boza koboya kotonga Yelusalemi mpe papa Fumalongo papa Diangenda alobaki ete oyo nzembo eyembamaka ete bosambela lisusu nzambe mosusu te kaka nzambe ya tata Asimoki Mbangu biso bato mwindu tososola yango toza komona ke lelo papa Asimoki Mbangu Kiangani aza kotinda biso na ndenge batindaki na papa Dialonga na Kiangani bada l'an 2001 wana ebandi na nkendolo ti kino lelo aza kotongisa bandako baza kosenga biso lelo tokomi na longa ezalaki maloba ya ye moko papa Fumalongo papa Diangenda kontima totiaki mikolo eleki yango na français kasi sikoyo tokotia tokotraduire yango na lingala ndenge papa Fumalongo apesaki recommandation yango tokobenga papa Matondo oyo recommandation oyo papa Fumalongo papa Diangenda apesaki ndenge nini nkamba ekoki kotongama ezali na itinda papa Asimoki Mbangu Kiangani te kasi na bango nyonso misato ya bule yango tokosenga papa Matondo mikolo eleki tobanda kotiango na français mais mingi toyebi français te yango tozotiaka yango na lingala po ete toyoka bapapa balingaki nini Yelusalemi fo etongama topesi yo nzela papa Matondo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu, merci nzambe na ngai na kopesa ngai maloba batata pe ba mama message oyo etindani na biso totanga ezali message ya papa Diangenda Kuntima Joseph mokonzi ya Lingomba pe mokonzi ya Bule oyo apesaki na le 1er décembre 1981 awa na nkamba Yelusalemi ya sika na kati na tempelo ezali na biteni mibale eteni ya yambo ezali maloba na ye apesaki epai ya bana baye biso bakimbangiste oyo toyambaki bapaya na ntango wana eteni ya mibale ezali maloba oyo apesaki na bapaya na ye oyo bayaki kotala biso awa na eteni ya maloba na ye epai na biso bana na ye alobaki boye batata pe bamama na kokende mosika te po ete tozali na ntango mokuse po ete bandeko na biso tozali na bango tosali bango pasi na butu mpo na nini nzela ezali mabe bango bamesana boye te oyo nyonso bamoni mingi esepelisi bango kasi misusu pe esalaki bango pasi mpo na nini biso ezala ntango nini totambolaka ntango nyonso tozwaka eloko ya kolia tolie na biso soki pe ezali te totekali na nzala na biso bango bakufaka pe nzala kasi makambo mosusu ezali pasi soki ozali na ndako na yo moko ezali ndenge mosusu kasi soki esika ozali mopaya ezali pe na ekeseni ndenge na utaki koloba tozali na makambo mingi te bayebisi biso yango ete bango bazali bapaya te
bazali bandeko. Pona nini? Biso banso. Mutu akufela biso ezali nkolo na biso Yesu Kristo. Yende asengelaka biso po tozala kati na lupangu wana. Uta na tangu wana biso pe tobengama bana na Nzambe. Papa Simon Kimbangu ayibisaka biso ete na tangu ekoya tokoyamba bikolo pe minoko ya ndenge na ndenge. Batu bakouta na mokili mobimba bakozala na bino elongo pona kokanisa sango ya bokonzi ya nkolo na biso Yesu Kristo. Ya solo tomoni yango na misu na biso pe mokili mobimba toyangani na isika oyo po ete tata soki asalaki mosala ya kokufa nde tokokaki kolanda ye te po azalaki bobele tata na biso. Kasi lokola tomonaka ete mosala na ye ezalaki ya Nzambe, yango tolandaka ye. Kati na ye ezalaka na bobangi pe mayele ya bonzambe. Makambo nyonso atikelaki biso, yango nde tomekaka kosala ndenge tokokeli. Kasi bandeko, ngai nayebisaka bino ete mutu na mutu atonga ndako ya lolenge boye kati na motema na ye. Po soki totie ba brique, ba mabanga, totie ba mur, totie toiture, pe manso masengeli, lokola minda pe ekoti na ndako ya boye. Est-ce que na mitema na biso pe tokozala na ndako ya lolenge boye? Soki ezali kati na biso wana nde esengo. Ndako esili nanu te. Elakisi ete na bomoi na biso awa onse ebongi tokendeke kaka liboso. Mutu nyonso oyo ayoki mongongo ya tata Nzambe na motema na ye pe alandi yango ekokende kolakisa ye esika ya losambo. Kuna na liboso akokoma nlandi, sima akokoma mondimi, akei na liboso. Lelo balobaka na bino wana akomi pasteur. Kasi tokanisaka ete lokola okomi pasteur nde nzela na yo efungwani po na likolo. Soki olandi pe osaleli bamposa ya nkolo Yesu te. Biso tozali batata mvoala ou bien batata mfumanlongo. Elakisi nini tata mfumanlongo? Ezali nini? Ndenge bokolobaka ezali kaka titre. Kasi titre ekotisaka mutu na likolo te. Kasi ezaleli nanga ezali soki ezali nanga ezali ya malamu te. Oyo elingaka nkolo Yesu Kristo, titre nanga ya mfumanlongo ezali pamba. Mbanu to litomba malamu na kozwa kaka soki nazali mondimi ya solo. Yango wana ndako na biso nanu esili te. Elingi koloba ndenge tozali kokola ebongi tokendeke se liboso. Tozalaka te lelo tozali malamu lobi topakuli potopoto boye te. Ebongi tozalaka na bopetwi. Lelo oyo tozali na esengo ya koyamba batu ya mokili mobimba baye kotala yo mutu ya pamba. Nani ayebaka yo? Lelo oyo baye kolanda yo, baye kotala yo. Oyo ezalaki etenya maloba papa pesaki na biso bana baye. Sikoyo epai ya bamindele bapayo baye kotala biso, maloba papa mfumalongo ezalaki boye. Bandeko nanga na nkolo batindami ya Conseil écuménique des églises. Tozali na sengo ya koyamba bino na ndako oyo tolingaki ete tobungisa yango penza pe ezala ya kitoko. Nayebi na bolamu ete wuta na tongo ya lelo tango bokomi
longwa na centre d'accueil epai bozalaki kovanda. Pe lisusu lobi tango bozwaki mutuka to bus na mbanza ngungu ya mbobokota na nzela oyo boyeli na yebisaki bino likambo moko. Lingomba ebimi pe etelemi wuta 1960. Elingi koloba ete tokomaki na mwa bonsomi wuta mobu ya 1960. Tozalaki ata na eloko moko te. Tobandelaki na zero. Po wuta 1921 tozalaki na nse ya minioko. Minioko na yango eumelaki mibu tuku mine. Kaka nde na 1960 tozwaki mwa ndambu ya bonsomi ndenge na wuti koloba. Mwa bonsomi wana epesaki biso ndingisa ya kolanda banzela oyo ezalaka na biso mpasi na tango mosusu. Kasi na ntina ya kobomba bozangi na biso nde bokuti biso na esika ya ebandeli. Elakisi ete nanu tosali eloko moko ya monene te. Tolingaki nanu totonga pe totalisa ndako oyo ya kilo oyo topesaki likabo epai ya Tata Nzambe. Tovandi awa na nkamba na esika oyo tozali wuta 1960 kasi balobela biso ete toluka liboso bokonzi ya Nzambe. Manso matikali makopesa mela biso. Wuta na tango wana tolukaki na ndenge Yesu pona botongi ndaku moko oyo tokotalisa na Nzambe po totonda ye. Makanisi na biso ekendeke tango inso na mabota nkoto ntuku misatu na sambo 37 000 familles oyo bakangamaka pe bakendaka kinkole pona mosala oyo tovandeli awa. 37 000 familles bakangemaki. Na ntina wana tosalelaki mosala oyo pona kokanisa bango lolenge banyokwamaki na ntina ya kondima na bango. Batindamaki na bisika ya mpasi pe mawa. Na yoki mawa po ete bozwi ntango ya kokoma na ba region misusu te po ete bomona ndenge nini batata pe bankoko na biso bamonaki mpasi po tokoma na esika oyo tozali lelo. Bamonaka mpasi na ntina kondima na bango. Mingi pe bakufi na ntina ya kondima na bango. Kozala na bango pene ya nkolo Yesu Kristo epesaka biso makasi ya sika oyo etalisaka biso makambo ya sika. Ya solo tozali nanu na mikakatano ebele kasi nakanisi ete lokola tozali molende na nkolo Yesu na banza tokokoka kozipa mabulu nyonso na bisika tozangisi kosala na mokolo mwa lelo. Na yebisaki bino wuta 1960 tozalaki na likanisi ya kotonga tempelo oyo kasi tozalaki na tango ya mpasi. Na le 6 avril 1960 nde tozwaka likanisi ya kobanda mosala yango kasi ekokelaki biso te kosala. Tozelaki mubu ya 1961 po totia libanga ya yambo to première pierre. Kasi pona kobanda mosala epesamelaki biso ndingisa te. Lokola totiaka libanga na ya yambo ebongaki tobanda pe misala. Kasi tosalaki yango te. Tango yinso na mabondeli na biso po ete yango etiaka biso elongo na Nzambe. Tozalaki komona ete mikakatano ezalaki nanu. Yangonde ezalaka mubu ya 1976 tozwaka ndingisa to autorisation po tobanda misala. Na 1906 na le 6 avril nde tobandaka kotimo la fondation pe na le 6 avril eleki na tangu tozali kosepela mibu tuku motoba ya ibandeli ya Lingomba
tofungolaki ndako oyo sima ya mibu tuku motoba. Pona nini ezalaki mibu tuku motoba? Nayebisaki bino tozalaka na tangu ya mpasi. Tokokaka kutu kotika na biso libela, kasi tokangamaki kaka na likambo moko. Soki tolembi ekozala mambe mingi pona biso. Ebongaki na biso tolanda kaka nkolo Yesu kino suka bomoi na biso. Molende ya bankoko na biso epesaki biso makanisi makasi ya kotonga tempelo oyo bozali komona. Bozali komona ndenge misala esili nanu te. Bozali komona ba vide epai ezangi biloko pe bongo na bongo. Elingi koloba kati na bomoi na biso nkutu na bonzoto pe na molimo tozali pe na ba vide ebele. Yango nde ezali kopesa biso makasi ya kokende se liboso. Tokosala manso esengeli po tozipa ba vide oyo bozali komona na tempele oyo. Nakanisi ete moko na moko kati na biso akosala oyo ekoki ye po tozipa ba vide oyo ya molimo tozali na yango. Ata pe ngai moko nazali na mabunga na molimo. Yango wana tubandelaki nanu na kotelemisa ndako oyo to batima oyo po tokotisa awa na nkamba manso masengeli po ete bovandi ya bapaya na biso ekoma ya malamu. Topesa bango kimia pe bavanda ndenge bakozalelaka epai na bango. Lobi tangu tokomaki soki pe lelo na tongo namonaki bisika oyo tosilisi nanu te. Na bisika oyo balakisaki bino esalaki ngai mpasi mingi, epesaki ngai kimia te. Pona nini natalisaki bino bisika oyo nanu esilaki te. Nzoka nde bandako ya kitoko kasi esepelesaki nzambe te. Centre oyo bomoni awa papa zali kolobela centre ya weno. Centre oyo bomoni tobandaki yango na le 12 avril eleki. Esalamaki pona koyamba batu ya minene oyo bakoya kotala biso. Na mbala ya sima tangu bokoya kotala biso bokozala na lolenge ya lelo te. Ndenge bokuti na tongo ya lelo tangu bokomaki na nkama. Epai bokuti bandako ezanga biloko. Ngai moko nazalaki lokola ya kokangama. Pona nini ba vide ebele. Nasengi bolimbisi. Kasi tolingaki nanu tokomisa batima oyo kitoko. Tosilisa yango. Yango totala misala misusu oyo ekuluka misolo. Na ndenge ete tokoka koyamba bandeko bayaka sima balala na bandaku oyo ezali na manso ya kokoka. Na tie elikia ete ezali mbala ya biso ya suka te. Boye ko nyata mabele ya nkamba. Na yebi ete na koyamba bino lisusu kuna na liboso soki tata nzambe akolinga. Soki pe tokolanda ye na kundima ya solo tokomona na kaka. Na tie elikia ete na bozonge na bino boko yebisa bandeko na biso babali pe basi ete ebongi to salisana. To sambelaka biso na bino po ete mokolo mususu tozala elongo pene ya nkolo. Na yebisaka na bandimi na biso ete babengaka ngai chef spirituel ou bien son éminence. Oui, ezali malamu na benga son éminence chef spirituel, kasi soki ezali kaka simple titre wana ezali nango perte. Na lingi solo nazala mundimi
to chrétien kozala chrétien na ndenge ete moko na moko ebongi azala na kopika amekola na ndenge esengeli nkolo na biso Yesu Kristo ye mwana na Nzambe ayaki kovanda na biso elongo aliaki bilei moko na biso alataki pe ndenge moko na biso afutaki kutu mpaku ya leta ye mokeli kasi andimaki lokola azalaka mutu ndenge alingaki ye andimaki bampasi nyonso ya bomoto na bonzambe na ye akokaki kolanda nyonso wana te po ete ye azali mokeli ya bokonzi nyonso awa na nse kasi amikitisaki lokola mutu ya pamba biso baye ba chrétien ebongi tomekola ye pe tolakisa na mokili ete tolandi batambi ya Kristo mikumba na biso ezali minene na miso ya bandimi tozali kotambwisa tokozala na titre oyo ya chef spirituel na kozala na titre oyo ya chef spirituel na yebi ete mokumba nanga ezali monene nyonso na kosala ebongi na sala na bokebi nyonso po batu bakolanda ngai pe bakomekola ngai epai ya bandimi soki mbeba moko emonani epai na ngai bandimi bakolanda esaleli na ngai po bamoni ete chef spirituel asali yango pe bakolanda ezaleli na ngai nini ekoya kati na ngai na suka bomoi na ngai batu banso bakolakisa ngai misapi pe Nzambe akosepela na ngai te tangu nakokoma liboso na ye na titre na ngai ya chef spirituel son éminence Monlongo ndenge bokobengaka ngai awa na Zaire. Mutu na mutu akanisa mukumba oyo epesameli ye na oyo etali kimundimi na ye liboso na baye bandimela te ndakisa nini tokolakisa bango ebongi tozala na ndakisa kitoko po ete bapakanu bamekola oyo biso bandimi tozali kosala utatangu wana tokotonga ndaku munene koleka oyo tokolakisa epai ya nkolo na biso Yesu Kristo na suka bomoi na biso nasengi na bino lisusu bolimbisi na ndenge na monisi bino mpasi pe bozali kaka komona mpasi kala te bokokamata lisusu nzela pe bokonyokama lisusu ya solo nazali na nsoni kasi pe natondi na esengo po nkolo Nzambe azali kopesa biso tangu ya koyebana na bino mosala tozali na yango lisusu kosala po soki totali uta Kinshasa kino awa ezali na yango 225 km kasi tala nzela emonani lokola mulai koleka pona nini pona 72 km oyo ezali nanu ya mabe mingi yango etiaki biso na mpasi kasi totie elikia ete kuna na liboso Nzambe akosalisa biso tokozwa batu ya mitema malamu oyo bakosalela ete nzela oyo ekoma na makadamu banda tangu wana bokoka koya na kimia esengeli tosalaka tangu mosusu mibembo ya kokende pe bozongi aller retour na tongo na elanga tokoki koya na nkamba na tongo pe tozongi na poko na mbala oyo ezalaki nzela ya mulai nasengi lisusu bolimbisi na ndenge tomonisi bino mpasi na ndenge pe tolalisaki bino na ndenge elongobani te na ndenge ya mpasi na tondi bino botondi na boye na bino pe na ndenge boye koyeba biso maloba ya suka ya papa Mfalongo ezalaki wana papa na komba tata mwana pitata mulimo sana.
Merci papa Tondo oki kozonga na yo abanza biso nyonso tolandi nzela eza kosalama te eza kosalama te bato motema malamu nani yango moto motema malamu fashi beton maloba oyo elobamaki depuis 1981 bandako tolandi malamu eke bandako wana il faut etongama na ndenge ete bato yango ya minene wana aza na kati ya chambre na ye makambo nyonso ekoka ndenge bakozalaka epai na bango yango nde tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolakisa biso ndenge nini bandako yango ekomi kosalema yango toza komona lelo oyo papa Mfuma Longo na 1989 wana likambo ya kobimisa mosusu biso awa toza koboya kotonga Yerusalem kasi bato na musika bayebi ete Yerusalem ya sika esi ekoma awa na nkamba nde ayaki kozwa exemple ya madame Vacaron oyo ezalaki Suisse ete bango bamonaki ete mokili ekomi na mpasi mokili ekomi na mpasi esengeli nini tozala makasi na mabondeli pamba te tobosani nkombo ya nkolo Yesu tobosani nkolo Yesu nde basalaka retraite kuna na France bayaki koluka esika oyo ezali ete na babanlie ya France po ete batia mabondeli nkolo Yesu amonana ayokela bango mawa po ete mpasi kokosala na mokili nde bakendaka kosala retraite kuna babandaka retraite na bango malamu premier jour deuxième jour troisième jour nde bayaki komona ete moto abimelaki bango moto wana moto mwindu bango batuni moto mwindu abimeli wapi moto yango me aza poso pembe te aza moto mwindu yango abimbeli wapi bapusani pembeni na ye ta bapusani pembeni na ye babandi kolobani na français bandi kolobani na anglais na balangue nyonso ndenge bazolaka kuna me batuni siko yo obimbeli wapi to langue nyonso bakoloba ye ayebi langue nyonso bakoloba bango ye ayebi siko yo langue na yo nini ya bilangue na ngai Kikongo wana nani nde baponaka mutu moko madame Vacaron wana mama Clément Baibili solo wana malamu peut-être kokobima denge nini batindaka papa Mfuma Longo papa dengenda kontima na Kinshasa ti akomaka awa na nkamba wana maloba papa Mfuma Longo papa dengenda kontima na 5 mois 89. Merci papa pour la maloba. Ezalaki na 1977, 78-77. Tozalaka na beko papa tinda biso na Niangara. Tosalaka un mois pour to banozonga na bandako te. Beko wana topesa yango kombo to soki batuni boboki wa tolobaki toke na Boma. Biso zala na paroisse ya Niangara wana po papa azaki pasteur wana me na ndako pe na lobaki kaka toke Boma. Donc tofanda kika wana un mois na tosala kile tokomi presque 3e semaine po to silisa papa maman kakuna maman Jesine baba na ko bima po na ko ba programme papa ba thème auto ko sambela nde papa alobaki ete tozo sala déplacement tozo ya na nkamba tozo mema mundele moko maman Vacaron tozo na ye aw maman de papa ndengo lobi maman Vacaron baba na ko luka na retraite baba baba ko sala kimi ya mokili po ko luka nzambe soko azali wapi ndengo wana nde papa Simon Kimbangu akina ko milakisa epai na bango to yaki na maman Vacaron awa to yaki na ye na azalaki na liboso ya pick-up ya Gistom banako mema kamale
ye azalaki na liboso wana papa ayaki kolanda toyaki na ye nzela moko biso toye mama Vakaro liboso na mama Nkaku biso na nsima ya Gistor ntango tokomi awa lero akomi atali nanu mboka na curiosité ozomona mpenza ke mutu epa azosepela me epai neti aza na baregret esukaki ete fale tokende tozonga tokende kosokola mpo tozonga me ntango tokomi kuna na mai biso tosokoli tobimi me ye ntango akoti na mai adindi kuna biso baoyo tosi tozongaki awa madame Vakaro na mai azomonana te ekomi fo batinda mutu awa epa papa Mfuambanza kuna na ndako ne kuna papa mundele toye na ye abungi na kati ya mai azomonana te papa alobi bokende kaka kende koluka ye kuna mbala liboso bake balukiluki ye na kati ya mai azomonana te mbala mibale ya misato bakei ntango bake ofuye kuna na kati ya mai ezalaki mama Nkaku azalaki mpo toyaki ye mutu alaki chef ya délégation mama ya biso mama Nkaku mama Jesine atikalaki mpona kokengela bana mosusu batikalaki kuna na Beko mama Mbuta Nzuzi na mama Maleka nde bakotaki na kati ya mai mama Nkaku mpo akotaki me oyo bakenda kozwa eti kuna ntango bakozwa ye asiliki mpona nini bosali ngai boye ngai kuna nazomona Jérusalem sika namoni temple namoni bandaku amoni Jérusalem ndenge se tongama na molimo biso tomonaka te temple esilaki nanu te me amoni temple esili amoni makadam na kati ya prince makadam na kati ya nkamba bandaku ndenge na ndenge amonaki donc asiliki fale botika nga nazalaka kuna bino bobimisinga mpona nini nde bayaki mpo ayaki deja koko ayaki mokolo basimbi ye kote musu mama Mbuta Nzuzi asimbi akangi ye kote mususu mama Leka akangi ye toye na yeti awa lera ye awa bakoti ye kuna mpo asonana papa Mfuambanza me soki atalika papa Mfuambanza azolela donc olela ni akotala ete likabo oyo biso toza nango Nzambe aye na kati na biso nkolo Yesu ye eske mpana bango bakozwa ngo lisusu azolela kaka alia azokoka kolia te ekomaki ete na lero wana kozonga lisusu eza te faki na komema mabanga aboni bato bamema mabanga alobi ngai mpe na kolomema mabanga alors naki mokolo na ye me asalaki baturu mpenza mpona komema mabanga koya nango awa donc mama Vakaro toyaki na ye toyaki na awa na nkamba awa tukoti mpe kuna na Kinlongo ti ndenge papa basolaki na papa Mfuambanza papa Mfumalongo akoti na kati ya Kinlongo donc makambo ezalaki bongo na mokuse papa. Merci Maman Clément. Yango papa Mfumalongo papa Dange na ko répéter histoire ya misa 89. Koloba ete Yerusalem misi etongama. Soki bazali kotinda biso. Soki bazali kotinda biso totonga Yerusalem donc ezali ete bayo ke la biso mawa to ko bika na makambo to zalango. Mais biso toza sala fier wana Mfumalongo toza sala fier baza kotinda biso to tonga nkamba to sala boy toza sala fier nzoka nde nkamba esi etongama mawa kaka ba manguso misata bule tata Nzambe nkolo so tata Molimo Santo nde baza kopesa biso chance wana be to tonga na maboko po Yerusalem se tongama nango ba chambre kitoko makambo nyonso. Mais ce qui bozoli wana papa Mfumalongo ce qui biso toza ko sala ki tonga Yerusalem toza ko sala nen dire fier mais ezalinde ndenge Mfumalongo alobelaka onda 89 enkolo Yesu akoma mutu mwindo ndenge mama Clément alobi pardon tangu mama wana kotina ndako papa Mfuambanza papa de alungana kolela ya ndengwana eske batu mwindo baza kososola eke nkolo Yesu yeyo eske tozali kondimela ye ndenge balobaka na Kikongo lau bya mpwene akanti ko bantu bakaka donc oyo chance ya boye to kansa kezana pa na biso nzoka nde sie komanango eske batu mwindo bazo pata valeur alikamboja bazo penza valeur ya mutu oyo papa de alungana oui papa Matondo pa fosa likambo ko bakisa
Merci papa. Eloko ememinga yawa likambo ya retraite. Nzambe na biso papa Simon Kimangengani abimisi mokolo mwa lelo. Namonaki ete soki na lobeli yango te kozala lokola niongo. Papa oyo ozali koleka wana 1989 biso kuna na Europe tozali koyeba yango penza te. Pourtant wana communication ezalaki lokola lelo te facile te. Po boyoka sangwa nkamba bokozela tango sous 6 mois voire même plus. Faut muto voyager a même la bien sur la bribe d'information tango sous ya muke tango pas incomplète. Lokola makambo o ya retraite ya madame Caron ndenge ba mindele basenga kuna. Likambo kaka ngana constataki tango nazala ko accompagner tata mawawa pasteur national na biso na tango wana et pas ya monsieur Jacques Stewart o ya zalaki camarade personnel ya papa Mfuma Longo papa diangena kontima. Ya zalaki mokonzi ya Fédération Protestante de France. Pourtant lingombe fungani kuna na France ba protestant de batu ba zalaki lokola ba parrain na biso. Po bazali ko défendre cause ya église qui mangiste pas ya ba autorité. Alors 2 ou 3 fois ngana kutana ngina mundele wana na monaki attention makasi ozalaki nango na église na biso lokola biso moko tozalaki ko muyeba te valeur o ya biso na ndenge mundele wana zali ko défendre biso au point que tumbala mosu alobaki ete toza preto pesa bino ba tempele ebele mais bo se séparer seulement plusieurs paroisses parce que bozali ko déranger mingi kuna bazo funda bino makelele kuna bazo funda bino bazo tika ba désordre tout ça bozala ba paroisse moi mingi mais toboyaka likambango pona nini ba intérêt mingi zalaki kati ya bandimi bazo wela na biso na wiso tozala ka isika moko mais likambango nani mutu ya kosilisa biso yango ye moko papa Mfuma Mbanza na 1995-97 atindi mukanda ete bozala ba paroisse 4 na région parisienne et salamaki na matata mais na bukasi ya Nzambe curieusement moya lelo na région parisienne dozana 4 paroisses papa Mfuma Mbanza pesaki ordre wana na zongi mwasima alors na kotalisa oyo ba protestant bazaki nango na tension na église ki mangiste tozali komona ndire basana likambo si na boyebi église na biso toyebaki na biso makambo ya Caron zeko leka wana nkamba te mais curieusement na même année 1989 na mois de septembre papa Mfuma Longo diangena kontima atendili biso bambuta tata Nkimu tata Mfoko na Mankako bayi na France bayi ko sala mais et salama nanu te na aucun pays d'Afrique aucun pays d'Europe sauf la France. C'est-à-dire que bayi ko sa retraite et puis bayi ko laisser sa communion. Donc nous sa retraite dans la ville mo ba bengi na banlieue Bonneuil. 3 jours effectivement to kota na kata retraite wana. En kata retraite wana 3e jour effectivement, no 2e jour feu colonel Yefa. Ye muntu amonaka vision moko un peu fantastique. Ciel mobimba ya France ya Paris, ils allaient entourés par un grand dragon. Serpent munene na mitu ebele. Donc panique ko taki na kata retraite. Tela makambo papa Yefa munia. Ba muta ba sangani noki ba luki ba moye ba téléphone ba communiquer message papa Mfuma Longo. Papa Mfuma Longo na lobi na bango ba nangai mabonde na bino ezali ko toka ya solo. E komini ngai. Kasi bo komina na sika wana te. Nyoka wana mutu moko kaka ikatani na ebela mitu bazana mutu moko kaka ikatani bo sala makasi bo kolongola mitu nyonso wana soki bo longa ngote bo kozana pasi to bundani 3e jour retraite sile ye moko papa ayekolo bana biso bo koki yango te nyoka wana po bo koka yango biso biso misatu papa Kisolokel papa Mbanza na ngai moko photo ya kosilisa yango papa batikala koyate alors tomitunaka likambo nini ebombama na bisika wana batikala koyate mais papa dianga na lobaki nengwana nyoka wana po to silisa makambo na ye il faut biso misato toya et po ya kobakisa kuna nde na France aya kolala soka tamboli na mokili mobimba aya koliaka na Afrique na pays moko Afrique soka tamboli akoya lala kuna na France donc ya ngwana bozana bitumba kuna bo sala makasi na mabondeli mais kino tango pa so totali mission e pesa mileki biso kuna to ko kisa ngote moi quelques minele to zwaka au départ to kimisa bango na Belgique tout kuna monsieur akomaka même pasteur comme bezoki mangai to betala imbata
bakimangisi babeti mbata mpo na nini ye azalaki rigueur na makambo etali finance tosepelaki te babetaki mbata ndele wana akenda alobi lingombo boye likambo nini boye akenda toluka mpe ye te wana nyonso kaiza ngambo tala pasi na biso papa na makambo oyo bimisi ya retraite ndenge esalamaki na France tozalaki na privilège monene effectivement tozwa retraite et puis yengelandaki communion esalamaki na France ezalaki kaka mpona France te bandeko mosusu bautaki na Belgique bamosusu bautaki na Suisse parce que 3 pays kaka wana ntango wana ezalaki mpe bandimi ebele Londres ezalaki nano makasi te Allemagne mpe ezalaki nano makasi te ezalaki France Belgique na Suisse andiki bandimi bayaki donc voilà papa naye complété ka moi histoire pour na précision soki nalobaki boye te mpo na ngai ninga azala mwa niongo nasilisi na kombo tata mwa tata molimo santo. Merci papa Matondo, merci maman Clément. Bokoki kozonga na bino mutamuda sirwe alingini na kombo tata mwa pe tatel mosanto na nguya na yo nkolo Yesu ndo pesi ngai privilège ya kobima mpe koyebisa biso nyonso meme na biso basurveillant ete nzambe na biso azali kati na biso yambo nazali ko. Alors, on va vous donner 3 raisons pour lesquelles vous devez utiliser l'application TapTapSend pour envoyer de l'argent vers l'Afrique. Mpona komitalisa ete bolamu oyo nzambe azali kobongisa solo eza deja na nzela na komba tata mwa mpe tatel mosanto nazalaki na 2022 nde nayaki awa tour ya basurveillant kasi na mokolo wana ezalaki na fete ya le 6 avril kolongwa na fete ya le 6 avril dimanche na yango namoni papa Simo Kimbangu Kiangani azali na kokende na tribune avani ndenge akovandaka na tribune na ntango tokomi na ngonga ya honneur papa azali kolakisama na makolo na ye de chaussettes ya couleur ndenge papa Diangenda azalaki na yango ntango tosilisi honneur wana misu na nge ezongi lisusu na kotala papa aza toujours kana ba changement ya couleur ya ba chaussettes na ye lokolo ya droite eza na noir lokolo ya gauche ezali na bleu mutema nange tuti na kei na mama journaliste nabi mama journaliste tala papa Simo Kimbangu Kiangani ndenge alati ba chaussettes différentes ndenge papa Diangenda alataki mama journaliste wana lobi yo makambo nini wana ozoya koyebisa ngai mama ase déplaçaki mbala moko ndeko nanga surveillant ye alobi papa surveillant nini omoni nga habite namoni papa Simo Kimbangu Kiangani alati chaussette ya makolo mibale différent mais nazoyebisa na mama journaliste po baonde baza na droit ya koloba makambo po ye akoka koannonce yango mais asabote ngai ye wana déplacé alobi mais yo falo yebisa biso moko basurveillant toloba yango ndenge nini oke koyebisa ye eleki kaka le même dimanche wana toye mpo nga nazalaki kovanda na premier poste totie moto na biso ne tolalaka libanda wana vers 0h likolo est divisé par 2 donc ngambo yekei mwa salité ngambo mosusu ekei propre moko ya kosakana te sikoyo ozalaki na ngambo nini limbisanga papa yo ozalaki na ngambo nini ngai nazalaki na ngambo ya propre papa pamba te makambo minene nzambe na biso yo na nzambe na yo senge oyo pesi ngai yango nazali kotatola soko ozalaki na ngambo ya salite oloba te oloba na ngambo ya propre ezalaki na nanga propre po makambo ya azolakisa eza ya salite te eza ya propre yango wana ntango tokomi na ngonga wana ya 0h likolo est divisé par 2 ntango divisé par 2 mwa pongi ezwaki ngai no vers 2h nake kolala mwa mokie 3h du matin papa azali koyebisa nga lobi bima na libanda na poste na bino moto azali lisusu te vrai mopepe ya makasi même na basurveillant bandeko nango natikaki na moto mpo bazala sécurité place wana baza te bapumbwe bango nyonso tu na mopepe papa aza koyebisa nga lobi bima poste etikali vi na bimi na ye kovanda na poste natala bandeko nyonso natikaki bango baza lisusu te metangu na ye komona na bonzoto boye na bimi na libanda na kuti bandeko baza ya kolala makambo papa azolakisa nga boye elingi koloba nini nazo comprendre yango kaka te yo moko ososola na ye kozonga nazongi Kinshasa tangu nazongi na Kinshasa
moi mikolo nyonso nazali kovanda na paroisse na biso nde nazali kozala bapesaki ngai nazala mokonzi ya ishiki toza kokamba pe bana kuna tangu tokomi na mwa ngonga mosusu papa ye koya na hélicoptère etelemi dans l'espace alobi mabondeli na bino bozali kopesa nazali koyoka yango kasi naza na tango te ya kokita kuna mpo nazomona salite na kati ya paroisse naza kotindela yo élément mpona apesa bino eyano akiti na surveillant Anthony ndenge bandeko na nga bazali pembeni na bango moko nde azalaki na hélicoptère décor ya basinga ekangi tous les deux maboko mais akitaki na mabele te akomi dans l'espace aza koyebisa nga lobi no papa lobi moye ya kite ezali te mabele ezali salité bon na susuki na pongi po mbule betaka mukolango ya mardi oto merci papa tozokende musika akamususu bomba merci nzambe na ngai merci papa atindaki bapapa elebe na makambo misato la date le 3 le 5 le 15 eza ndenge na toyoka ye moko papa fuma ndongo papa dangi na ndenge alobelaki yango kamba oye kimbangisme oye bajene oye toza kolamusa makambo nyonso wana koloba ete maye oyo papa somoki mbangu janga nazoyebisa biso makula lelo to mikolo nyonso oyo ezali nde batata balobelaki yango ezali nde répétition c'est la meilleure chance eza ndenge wana la victoire est certaine comme Benjamin Makulobaka. Car la cause est quoi? Donc vraiment ce que vous lui dites kabondego na kachene mutima na binwe bo banga na binu tena ko okisa binu sonite na kugo kuzala rose chrétien te na kanda isika wana bangona ko bilo kondo allez coup de pied bo banga na binu te to kolonga na binu bilo kwana bisu te yango na jungisi muntu mwindu sima moya kolungola biloko na yewa na ezalite yango na malamu ndeto entraîner mutu wana na poussière poate bato bakima soko ba yoko kuta binu boy e babusi to zali kakawa ya kanisa bombani ba visiteur na ngai bazali ko surveiller ya côté yo kanisa ndi ba hibi yote seno ba kimbangi soye kimbangi soye kimbangi soye donc bobanga na binute tozali kokende pamba te bawo kita kosenga pardon ayaya nikamwana balubia nzambe biso kozala wapi kasi yaka kumila kisaka kome kumune ito bongisi kumisa kaka kumune to kuyamba yoka kayaka sinon tobanga te la victoire est certaine car la cause tala nando bangono ngono bango mitano kuna pe mitano mpana nini secret lungwa bobanga na binu te to bandu kokende esika wana batata passer ba mama binu nyonso tu bandimi nyonso tu tokitisa mutima etika batu wana bakoya komitika kaka bango moko ngana kana kubenga bango te tata na ngai kana kubenga bango yo mutu mudo kokenda wapi okulekela balabala nini yo muntu mwinu zala mayela na yo ndenge yo lingi yalukuta na yo okenda kusuka kaka bongi sa biloko ndenge izal kulingaka biloko na wana izali nul na rien yango ba mama na batata to banga na misute
tosi tolonga kina biso tuzali kosenga kaka bolimbisi mpo ate ajungisela biso eloko ya motuya oyo bozali kolelawa sino zako vraiment ozalaki tellement profond na maloba bino bolubi ekotelenga na mutima malgré mizali kosalanga pasi kasi ekusila kaka tozami aliki ete nzambe na biso akokokisa mekano na ye akosalisa biso esolo papa kuluta azali na pasi papa mfumba azali na pasi ngai moko mpe naza na pasi kasi nakoloba kaka na papa sala na ngai mwana na yo ndenge yo olingi asala ndenge elingi ye oyo ya biso yazala bomutu sino oyo ye tozali sûr et certain ke nzambe akokosa biso te tika te tata nzambe vraiment apambola bino nyonso tout à travers tous nos enfants ezali teka mpona bango apambola kaka bana na ngai oyo nabuti na mosuni bino nyonso tu balandi matambi na ngai baba te baba simuki mbango alobaki ete ndenge nakokanisa te mbamba tenga moto nabuti na mosuni nde nakufungula nzela mpo ate okota mérité sokolandi matambi na ngai ndako na ngai ezali ayo donc bana na ngai bino nyonso bozali awa na bino bato nabuti na mosuni na baoyo nabuti na molimwe bino nyonso tu bozali esika moko tika te tata nzambe na nkolo yesu eli mosantu apambola bino bozala na nguya na makasi bokobima wa tete ote mpona bazoba wana kokomaka makambo wana pamba te bazali vide il n'y a rien dedans mayele bango bayakolaka na université ya kasi akuma awa valise ya diplôme ake koafishe na kati na ndako oyo diplôme ya mosala etudiango na putu mpona nini azali vide azali na ye vide tukate tata nzambe akumisama nzambe tata nkolo yesu mosantu bakumisama maloba na biso banda tongo osi okaki moko ntango yake kufukama po ate alobi ete tata na ye yo mpe ojili biso ntina lere oyo ya 18h15 ya solo bolingo na yo monene tosi tosololi makambo ebele na oyo mpe bango baleleli osi oki papa bele mosuni oyo soko yango esali pasi nde tokomi na pasi mwana na yesu akufaki na ntina nini akufelaki mpo ate toujours akubisama te malamu ete oyo tolandaka akufaki biso mpusa ezali tokumisa bana ne esika elaka me mokati na likambo ezali kaka yo nde salisa bana na yo bongisela bango kokisa bango po ate biso banso totambola lolenge moko pamba te ntango akosenga bolimbisi esi ekoki mokili motelanganu moyen lisusu te pamba te basekret na bango oyo babengaka basociété secrète nyonso ekobima pwelele moto akobumba na aza lisusu te banda ntango wana okoyiba banani wana batambolaka na solo banani wana totambolaka na basociété secrète na kati na likambo tata nzambe tolobi kumi na nzambe solosolo kasi na kati na mitima na biso tozali na biso basatana yango na nzambe bongisa likambo na yo kokisa yango po ate muyini mokolo wana akuka kozala solo na soni ndenge tosi tolobi yo moto yaki na biso jongisa mokomoko na ndako na ye na kimia bele tosengi kimia na kati na mokili mwa biso na kati na nzutu mpe na milimo na biso na kati na mokili mwa biso na butu olakisinga likambo moko na kamwi enayibi te ndenge nini yo olobili yango mpo na conférence nationale souveraine olakisi ngai 3 5 et 15 na kamwi nayibi te ntina malamu nde olakisa meme na ngai te kasi bana no bazali ebele awa lakisa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango elobi nini pamba te biso tozali na biso bakufa miso yango wana tata nzambe nkolo yesu mosantu toza kosengaka ete mokili mwa biso ezali kado oyo nzambe opesi na biso nde tosalela yango tolela yango tolatela yango maso na biso ezali na kati na mokili oyo pamba te ezali paradis terrestre bato bandimi te yango wana confusion oyo esi ekoti na bato wana babengi ngai vampire sorcier rose christien
magicien franc-maçon yonse tu wana pata kuzipa mabe na bango kasi etikali mokai kobima yango na nzambe tata nkolo yezu musantu tosenga mokili mwa biso kimia afrique mobimba tikate yango eza na kimia Europe, Amérique, Asie na Océanie yango mpe ezala na kimia na kombo na tata mwana mpe ali musantu amen. Merci, tu l'as dit, Bakamonyoso. Dengue papa Fumolongo, papa Sumukimba Nkiangani. Alors, il faut répéter en 3, 5, 15. Et puis, ceux qui papa il est bien, ceux qui beaucoup de choses à l'Cambon. Vous avez la tangwana. Vagenoye. Tozali kozong sa makambo nyonso wana pwene koloba ete ngonga oyo makambo papa Simukimba Nkiangani aza kolamusa biso ezali ya solo eza boye te oui papa elebe na komona tata mwana tata molio mosantu nzambe makambo na ye atiaka na bachiffre atiaka na bacode mpo makambo mosusu ezali ya koboma papa azalaki koloba mpo ntango wana eyalaki na conférence alobaki ke moto akoya koremplace au président kala à l'époque akouta mosika et période wana ndenge na tolobaki ya ba transition ezaka période ya ba chiffre wana ndenge atiaki au changement yaki kosalema mokonzi mosusu ayaki donc chiffre 3 chiffre 5 chiffre 15 ezali ba chiffre ya ba transition soko tali na ba centenaire na bango na ba 70 ans na bango otala pe papa Kimbangu ntango ekomi na 1957 ya kokisaki 70 ans na kobotama na ye 3 ans et demi et ya mwa période de transition 3 5 15 yango wana ekomaki na indépendance bapays nyonso surtout ya Afrique bezwaki indépendance ezalaka bachiffre eza chiffre ya batransition donc na bapériode na bango nyonso surtout ezalaka bongo ezala mpe papa mokonzi ya bule ntango ye ndenge aza kati na biso ntango akomi na 70 ans 3 ans et demi oyo tala mpe mokili ndenge yango ezali koningana donc eza bachiffre ya batransition otango ye akomi na 70 ans na ye changement mpe développement to makambo ebele eza koya na mokili mpo tozwa mpe temps moko te et puis yango mpe chiffre wana ya 3 5 15 ndenge nauta ekoloba ezali ya transition mais papa alobaki aussi pour transition molai pourtant tokoma na 1990 abi 3 alobaki likama 3e république biso po eza na babande eza secret les suspects yebisaki alobi transition ekozala molai mais na transition wana ezala lingomba bato mingi bakotika lingomba bato mingi bakolemba bato mingi bakozonga na nsima bamosusu bakokoma banguna ya lingomba e makambo mpe bato mpe bakokufa ebele pasi ekozala na kati ya mokili Daniel na Daniel mpe azalaki koloba yango esengo na moto akozela mpe akokoma donc transition wana ezwi temps ntango mpe papa dialongana tosenge bolembisi ya lisumu na dan na ye ndenge nalobaki ale bato ebele baza koloba ifu tomona kaka likamabi te esengeli ezali ke nzete kwe kaka lelo bino mayebo te bozela epola soko epoli na nsima mayeboko donc alakisaki transition à 3 5 15 wana 3 ans 5 ans et puis 15 ans ça fait 23 donc banana 2020 au papa diangen alobaki mokili ekozala na yiki na ba turbulence te tokokoma 23 wana ekokoma na 2023 wana tosalaki 5 mois na papa kuna na Brazzaville tanga wuti kuna na Brazzaville aye nde papa alobi likambo wana ya to bandi lisusu na 0 papa diangen alobaki mais tozalaki koyeba te 0 yango camp mais ntango tokomi na 2023 ye moko tata alobi 2023 tobandi à 0 période wana nde ezolakisa batransition donc papa mpona kosukisa kaka likambo o wana yo olobi
biso bakimbangiste nazongele likambo ya Mundele Johnson des savants moko ya monene ba suédois balobaki suédois wana un très grand savant mibale livre mosusu papa mokonzi abule moto apesaki ngai yango. Il y a des livres savant wana balobi boy nkamba ezali ville moko na kati na mokili mobimba so naloba yango te elingi kozala ngai nyongo monene na kati na mokili mobimba eza na mboka lokola nkamba te parce que na bato na bomoi na bato na bawe bakovivaka ensemble ezali ville moko akosakana te. C'est un grand savant alobaki yango na Genève savant. Alors yango wana eza komona na ke biso tosukisi wana ke biso bato toza kovanda na nkamba Jérusalem ville moko te. C'est un grand savant, il est professeur na grande université na bango kuna na Suisse. Et puis ils sont deux. Mon sous-sopé azalaki ya mokonzi ya conseil écuménique des églises a visité ki pe nkamba alobi ezali mboka moko pe mystérieuse parce que tout le monde na mboka te na bawe na bato na bomo bazali ensemble na banjelo na basantu na tata ville wana ezali ville ndenge mosusu. Donc biso bato tovandi na nkamba tozali koloba yango tovandi na nkamba totika kosala mabe soko ozali kosala mabe na kata ville oyo ozali komona na directement na tata nzambe kokeba te tata no akufa mama no akufa bandeko na mpe bazali bazomona directement makambo oza kosala. Est-ce que ça malamu pour ville oyo ezali mboka mosusu ya sika ville unique ya lobaki ezali ville unique soko zo vivre na nkamba il faut ozala na bokebi parce que mboka mosusu te na mokili ezali lokola nkamba yango na kaka nde biso tokoka ekobakisa papa. Mais sinon chiffre wana eza ba chiffre ya transition ya bilaka ya tata nzambe. Donc ndenge biso tokomi papa ndenge aza kopesa biso azoyebisa biso makambo ya botongi accélération ya botongi ya nkamba. Effectivement ndenge collègue ndogi alobaki tosala makasi totosa po ye moko asi amoni oyo ezali mabomba bi ekoki kolobama te na tango bolimisaka mpo na lobi yango na autorisation na bino bande moko elekaka makambo mosusu papa azalaki kolinga te nabimisa yango pour ne pas koréveiller le chat qui dort. Mundele ayokaka makambo na biso plus biso bato mwini tososolaka mbango te. Mokolo moko papa tango fête moko monene ezalaki awa na nkamba namona nazwaki secret wana tobengaki baninga na biso ya RTNC tango bayawa na nkamba. Maintenant toujours sala wana j'étais encore responsable na secteur baza ko sala satellite pour sala diffusion ya événement les en nkamba. Maintenant micro satellite kuna depuis les États-Unis tango bazo senga relais mondele moko azoloba depuis les États-Unis na azoloba en anglais. Abi makamoni neza koleka na ville na bato bavani kaka wana makamoni neza ko azakoloba en anglais. Puis paf, il a constaté que le micro était ouvert, paf akanyam. Donc tout est suivi na kati ya monde ba satellite makamezo le kanakam. Donc kamba ezali susu mboka makambo nyonso tata mokonzi abule ezo le kanyoso tout en direct et ba savant batu mindele baza ko analyser mot par mot oyo tata mokonzi abule azakolo mot par mot o nyonso to ezakolo. Donc ba tata ba mama tango papa a lobi likam to salela ngo noki po biso to salate lokola ezao akenda ko leksa tango Jacob aye ko zwa likam ndenge ba pesi biso programme ya memorial programme ya longa to accélérer yango mpo ezali na programme ya esengo ya biso moko na nkomo na tata mwana tata molio mosan. Merci papa pasteur. Tukoyi kozonga na yo tokosenga mama moko alinga sala témoignage makambo oyo ezalaka na 5 mois na 1988 accident ya juteki mama wana ya nzundu leka noki bongo nga PCK ye afandaka na Kinshasa me kasali soki sanza misato akozelaka kaka mokolo oyo akosala témoignage wana ndenge azalaka na mutuka wana ya juteki esalaka accident
Jeteki Makala. Azalaka na kati ya mutuka wana mai oyo amonaki akoyebisa biso yango tokosala ngo na lombango nyonso mpe ngonga si ekei mama. Ya solo komona mama Kinzembo Maya Teolo na 87 na 88 likambo esalamaka nazalaka nanu elengi tangu accident esalamaka toyaka na nkamba avant toyana na Kinshasa babisaki biso ke tobongama toya na nkamba po toya kosenga bolimbisi ya bakoko na biso Adana Eve oyo basalaka. Alors mutu nyonso azalaka kobongama po ete aya ngai pe transport eyaki komonana nde nayaki na nkamba. Tangu toyaki tangu wana eza lokola lelo te ndenge ezali ke jeteki azwi camion ne mobimba pied gauche pas azwi camion na ye to mouvement na ngome azwi camion na ngondele sengeli le wana ezalaki mélange na camion jeteki ba pied gauche bazali ba scout bazali dirigeant pa ko kozala. Alors tokotaka na kati ya mutuka ya jeteki Makala lokwa toyaki bana Makala biso nyonso. Tangu tokoti toye ape na nkamba tokomi. Tangu tokomi tofandi fete bandi ndenge fete zalaki wana ebandi ti tokomi na katikati kuna na ngumi tokomi na midi soki na bosani te baye kobenga biso na kata temple ke batu oyo bayaki na mutuka ya Makala bakoka kobima po chauffeur alobi alinga zonga na ye. Mais fete na mesilite tozonga ndenge nini siko tanga tozo raisonner pe tozana nupena nubilengi siko so totikali tokende nini tobimi libanda tangu tobimi côté tribune ya kalezalelaki mutu ketelemaka wana tofandi tozozela chauffeur tangu aye tomoni papa banimba dio azalaki wana baye wana na mama na biso moko pazaki présente sur na jeteki mama Wumba bango yenda zaki na posa amata na liboso ale chauffeur bazosola sikoyo na papa banimba dio po mama na bacha na liboso ale babeleli pe biso tomata biso tomati boleki na nga moko nde Georgette atikalaka na ngombe epa koko na ye yende ayaka te tangu tomati kaka na sima wana kaka ya tribune ya kala ezalelaki mutu kekei etourne tango etourne nzoka nga nalalaki nayebaki susu te nalali ti tango tokomi na premier poste na sutuki na bandi obanga nalali naluti ndoto bato ozali mo oningani bongo poni nakomi obanga nakoki mpe kolobela bango te nalali naloti ndoto kaka minute kolongwa awa ti na premier poste naloti ndoto tosala accident siko nakomi obanga makasi do ti mutuka elongwaki tozokende so tokomi kota pont ote pont eza nanu nzoka nga naza na likambo nazobanga sikoyo naomona te na koloba ngo epa nani so tokomi na pont nakangi kaka mpenza bibenda na makasi loko ezalaki ntimba nakangi kaka makasi ntango nakokanga soki toleki ntango tokóma susu na pont mosusu kaka ndenge wana sikoyo ntango toye kokóma na pont oyo tosalaka accident ntango tokóma mutuka moko ezalaki liboso mutuka na ntango eleki oyo ya biso elandi na nsima ntango ezoleka kuna mpe oyo azalaki na liboso wana aza kogide te etya pene boye ye mpe aza kokende yeba tomonaka mbala moko mutuka ebaluki siko mutuka ntango ebaluki ngai ti lelo bandeko na bolimbisa ngai place wana oyo tosala accident ndenge balobaka mwa mai moko balakisaka nga na ndimaka na ngango te na ndimaka yango te po mai onga na monaka ezalaki mai moko ndenge mususu ezalaki mai moko ya ndenge mususu nakanisi eza donc nde namonelaki yango mai njile kozala moke donc nde totalaka na badocumentaire ndenge bamai ndenge mai ya monene ndenge ezalaka pembeni banzete sa lokola kokitana madonk mai moko asomo nde camion ebalukaki oyo ezalaki mopanzi na ngabo ezalaki akokufa oyo mpe azalaki kote boye ezalaki akokufa ngai moko na katikati nde afandaki makolo
opa azalaki ya kokambama boye azalaki pe te. Siko nga moko ndenge accident esalamaki nayebaki te. Nzoka ti ndenge nafananga na kati ya mai wana na kati ya mutuka ndenge mutuka ebalukaki nazoyeba te nzoka libende oyo babende etelemaka wana libende moko ekotanga awa pa bimisi lisu mbala moko me nga nayebaki te ke lisu eza ya kobima. Nafandika na kati ya mutuka ndenge ebalukaki siko namona loka mutu azolota. Tangu sikoyo nayeko babandi kobimisa bato bandi obimisa balobi ana mutu molo kwa bato basili. Papa na biso mo papa sama bite tamsu bato bakozala bite bato basili. Tangu akibakiti bakoti sikoyo babike totala nanu babandi koluka ale nga sikoyo na ningisaki liboko. Tana nsabe mutu azali batomboli ngai. Tangu atomboli ngai babimisi ngai na mai. Baye na nga na mokili na telemi wana siko nazo simba nazo mona ka mai ezo kitanga mais na bimaki déjà babimisi nga mende ndenge nini mai ezo kitaka nga kana nzoto makanisi yeli ngai don nzambe nda lataki nga alobi ke omi simba nanu na bandi ko simba boye na chalo boko boye na moni pota ya makazi na koti liboko tina kati boye ezwaka nga parti oyo boye ekotaka penza tina kati na bimisi liboko na bandi kolanda ti awa na kuti mbuma ya lisu esimani na misisa nango na simbi yango boye en tout cas tine na mona likamona na zasoki eyelinga so na okansa donc nzambe mutu asala kipo na bo mutu boye na ngaki na kokate na simbi yango na bendi yango ti ekomi a na zui maboko na ngai moko na simbi oyo na simbi li micro na chebo na zui na fongoli na koti mamo na kati mais misisa etikalaki lokola batio sikoyo esali boye mususu ekoti na zui na che mutu boye na ningisi ekoti na ningisi ekoti bien na zui foulard na longoli na kangi sikoyo na mutu tanka na kangi mbamoko pa na moni bato batombolinga mamo na mutu tina makolo bake bakotinga na kati ya mutuka tindenge tokendaka na hopital ya Nsonankulu toke kuna na Nsonankulu kuna ndezalaka tokomi babike mona moko azalia wa eta na esa malamu te donc il faut balongole lisu wana tokoti na salle d'op pongi pesate docteur wana ye balali singa ba classe nga déjà na kati ya salle d'op na mbetu na bango wana docteur atuni assistant wana zaki wana bike est-ce que lisu oyo to chaki wana ya réserve wana ezali ayebisi babi oui lisu wana ezali abi mwana oyo faut balongole lisu wana bacha ye lisu oyo po lisu wana à la longue et causer problème non maman place na laki na yebisi ye nga lobi docteur kolongola nga lisu te lobana kufa na misu na ngai nyoso mibale na koko linga te bochanga lisu soki antaba na esala nge change na nzoto na ngai botika kana kufa na misu na ngai ndenge zaleli oza mayele te oza na pasi ndenge zana bazoba ata o azoloba azomiyeba te o azoloba azomiyeba te ngalo bite na zomiyeba abifo balongola lisu wana batanga soki bongo botika ngana kufa na misu na ngai mibale kasoza zobat tala ndengo komi bozo kendeke kolanda ngenda boko kolemba te obota makibo ite metala ndenge okomi sikoyo allez on continue ka kolanda ye ngabi na kokusalele kaka tisuka basala binuni wana na passe allez epesi siko kanda ngape na zobaka bo changer na lisu te botika ngana lisu nanga abengi munga mususu alobi est-ce que basinga kotongela ezali ayebisi alobi ke oui oyo mususu tosalelaka penza na nani eza te mais oyo mususu wana bon ekoki kosalama nango nde ntango bayaka na basinga wana bakangi na kati nanu babana kotonga na kati balangisi lisusu na kusha mibale
nde bayaki kokanga oyo ya suka. En tout cas ezalaki passe ti na tongo ba 4 heures nde bazwaka biso tokendaka na Kimbanzeke, na hôpital ya Kimbanzeke kuna epai tofandelaka tolandelaka traitement na biso kuna ti ndenge bayaki kozongisa biso tozongi na bandako. Tangu tozongi na ndako namoni siko cicatrice yango ebandi siko kovimba nde nazonga pa papa Mfumwandongo ayaka kosimba yango alobi ekosala eloko te pe ekovimba te. Na nsima nango baye koyebisa ngai oyebi makambo ezoleka ngai alobi nayebi te banzembo mibale zwami. Papa Mfumwandongo aniongi na kati ya nzembo baweyi pe baniongi na nzembo bandi baweyi baye kotika nzembo na tu nzembo nini baye kopesa nzembo ya liboso ya Mambu Mavangamine ya mibale oyo baweyi bayaki kotika ezali tumene fwa munzila. Eza nzembo moko ebimaka kaka tangu accident wana esalamaka. Ezaki banzembo mibale oyo ngai nakangaka malgré nayebi penza koyemba ngo penza bien te po ngai naza moyembi te na po naza gauche. Mais nzembo wana oyo atumene fwa nakoki koyemba ngo ndambu soki na koyemba ngo bongo te ba oyo bayebi bakoyeba kobongisa ngo. Tumene fwa munzilange mulukano lwa Satana avoka nkenda za kuku pila kiadi yenkenda don. Tumene fwa munzilange mulukano lwa Satana avoka nkenda za kuku pila kiadi yenke kenda dom. Empila kiesedo mufwa lwampilei beto mukemba twenaye zimbasi kumbanza mpa kaluyo iko mulanda nzilei beto tulungini munzilei ya mpasido pila kieseke mbaye zimbasi za mazulu lundasi kuyelanda ndongiza masemeto salukia pasito vakembelela vakimosi kumbanzamba empila kiesedo mulufa lwampilei beto mukemba twenaye zimbasi kumbanzamba. Mambu Mavangamine eyemba makanango tango nyonso
mais oyo nasunzuli yango mpo eyebanaka mpenza te mpo ezali maloba ya bawei bayaki kotika mpo bamingi tozalaki na bango kote wana mabota ekabwana bamama mosusu bakufa mpe nsima ya bana na susi papa kanisela biso na ngai munatikala tozali mwa mingi kanisela biso pasi kanisela biso papa po ete na likambo oyo yango 5 mois ya papa na soirée papa kanisa ta na likambo moko papa kanisa yoka mawa kobosana biso te na bokonzi na likolo. Merci maman. Oza surveillante. Ngeta papa. Gauche. Bino pe boyembaga. Merci papa l'opéra le bana go compléter du solo maman zo opesa biso oh papa parce que maintenant on a comme Azaki secrétaire à GTK Matete tozaki la promotion moko na bangona papa 50 ou Azaki général lelo ya za secrétaire à Makimbanse qui nga secrétaire à Matete mo conseiller biso mbuta Frejos autant tozo bon ça voyage ngo papa biso zo ki mutuka nokite. Alors, tu continues à temple comme biso ne papa faut alors on va gibana matete so boza mi karatano bo kotaka na temple bo zo solution. Tu continues à temple to ke libosa tribune comme ngazaki chef de délégation la salle de bonde la salle de bonde li to sengi na papa sunga pesa biso buto ka to rater voyage te. To bimi to ko so commission ya pembele o ya matete wana la société na ye apesi biso man to mati bana matete to ye tant to kobi kaka ndenge ezalaki na ndako nzela bo bima kamio ezozonga to bimi tant to komi kozonga na nzela vers ba 19h30 biso zaki na ndela na wana tozwi sango ke bana bato basala accident mais wana na accident salamité tant biso tozo ko kende ba bus ya sumoko ba croix rouge ezaki liboso papa na pona bato dibaya ezaki kolongwa so ye kamio eleki libaya ekimi alors so bo komi wana botelemi bazwi li bakiti bazwi libaya bazongisi ale chauffeur sikoyo ba guider aleki bon biso pe tanto komaki to che mwinda bao bazaki liboso ba biso na baleki biso pe tanto yaki na tour na biso to telebi to koti to zaki likola mabende ba tie libaya biso pe to leki donc tant comment que tourne bango donc chauffeur a lobby oya ko kita ko tikala oya ko kita ko tikala ngana zoleka zela kaka ba bongo libaya chauffeur a boyi alors faut kota ne ba kotaki ne pine ke ko kota na libulu wana et ça qui sont ma juriste je crois bien ba sali tono bazogi na kacha mai biso tanto filer to à partir à Kasangulu tanto telebi ne ba flûtiste ba ko l'accès biso to ba jeteke ba kufi ta makila na bilama na biso to sala ba sauvetage ne place to ko yebela bon rabid barobi azali membre ya famille koko ya habité soki bon tira ko ba comme réalité ba bi avant Jackie pour papa diangela de asala ki pour ba boma koko na yeso no ko na ye ya wana ye na tuna lukaka moyen ni na ko zo ba ke mangiste pour te do occasion de mona ki ya wana nde asisa ki yango pour te asala perte pour te papa pe akangama ba boma ye voilà ndo papa to yeba ki ne ya mwana. Merci papa. Papa Charles ala mukuse ngongekei. Papa na ko compléter kaka mwalika moko ya mama. Vraiment accident on a boyoka ki onka koyoka papa biso to bana rolanda na sima donc tango accident au salama biso to zolanda tango camion et baluki silence donc mutu moko bana ko ganga azate biso to ko kuta silence camion din papa camion était makolo likolo boy na se ya mai
camion est fini bato mosusu na sa poto poto biso to yewa na papa to zui pao ba pao tozo kundula bato na se olamusi mutu boye ozomona ke muta kufitango osabo pa muta telemi papa olakisaki munene na esika wana mutu mpe ozomona finani na se ya potopoto tokundoli ye boye totelemisa boye mutu alamuki donc papa ezalaki pasi yango kaka likambo nalingai na complete place wana yango wana. Merci. Pour vous kozonga na pina kimbangisme oye siko chauffeur wana zo kosenga bolimisi to yamete ko yamba yete papa alobaki akosenga bolimisi kasi amonana na miso te akoma Nikodeme wo ngana silisi bo komba tata wana pe tata molemo santo Merci Papa Mbenza. Tulandi mpe maloba ya papa oyo nyonso tolobi awa ezali ke tozonga nsima te programme munene batata batikelaki biso tokangama nango kaka tokotika tokolemba tokosala mpe tosala te tokomisa likambo yango na suka lifuti ezali mpe ezali te yango mpona lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bajene oye! Imbangisme oye! Bika tokubike no moko. Twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi. Musola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda velela.